Nabelelio Zambe Ozaliawa Emae Mobali Kitoko Emae Mopesi na kimia Emelanane Papa Sokina Binelio Tena chers téléspectateurs de l'émission Point de Vie, Motemingi et Payo Bozwami. Tout le plaisir est pour nous, il y a côté les Maliboso, il y a poste, récepteur, téléviseur, on a Bino Lelo pour présenter Bino émission à Lelo. Nous avons l'honneur et le plaisir aujourd'hui de recevoir le prophète Gédéon Pangou Kambi Naïmé Tozopeta Masolo concernant rôle et mission d'un prophète. C'est qui un prophète? C'est quoi la prophétie? Comment on peut comprendre aujourd'hui que nous sommes en face d'un vrai prophète? Est-ce qu'il y a des signes qui nous montrent aujourd'hui que nous sommes en face d'un vrai prophète? Est-ce qu'il y a une manière de détecter la vraie prophétie? Pendant 35 minutes, l'homme dédié, il va essayer de nous éclaircir par rapport à sa vision sur le plan spirituel. Je vous demanderai que vous puissiez rester scotché et cimenté parce que l'émission de ce soir ou l'émission de cette journée, ça va beaucoup plus nous aider sur le plan spirituel par rapport à tout ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui dans notre pays, la République démocratique du Congo. Nous saluons de loin l'archibishop Coutinho Fernando, Mama Emi, nous saluons aussi notre visionneur sur YouTube, notre visionneur Papa Alpha, oui, Maman Solange, Maman Hortense Kiakou, Motemingi et Payo Bozwami, Maman Solange P. Na Luanda de Pesio Mbo de Zolanda émission na biso comme mon Christo de Pesio Mbo de parce que Zolanda pe émission de sur le monde de l'homme de Shalom. Shalom mon papa Billy. Conseil mayo ya moi liboso. OK. C'est l'émission les émissions en vérité. Vraiment. Très bien. Donc toi Coutel na biso a retenir d'abord nous par rapport à la présentation. Shalom, shalom, na batenu sous Bazolanda, le prophète, le messager, le prophète Gédéon Pangou Kambi. Donc, Oyo, Akutani na libaku ya Kolanda biso lelo. D'abord, on a l'inko lobanayo que shalom et l'inko loba que kimia ezala. Donc, lelo kimia ezala parce que Adonai Yero Chouatine Libino Moussali Naye, Zambia Israël Atine Libino Moussali Naye, pour que ma kimia biskani sous beaucoup de merci. Merci. Bande ko batali bozola na biso to yambi prophète. Na yete zo betapena masolo etali mission rôle ya prophète masolo pende etali prophétie ndeto ko lokabo. Ah prophète rencontre l'enseignant Seigneur Jésus-Christ ça ndenge no yambi Yesu et puis ndenge no koti na kati ya sacerdoce. Vraiment merci beaucoup. 5 minutes. Merci beaucoup Nabatunu Subazolanda le prophète Gédéon Pangou Kambi. Vraiment on a dit que ils ont vraiment aidé, mais nous avons synthétisé pourquoi les lots Bozobenga Tamsous prophète, parce qu'il va te belé Tamsous Bazo comprendre le rôle de prophète, parce que le prophète des Amout Oyo, à comme prophète, mais prophète des Amout Oyo, un Zambé a établi Rakaye, donc à chaque temps, à chaque âge, nous avons des routines d'un prophète pour notre mission. Donc, prophète Ayaka pour la mission, doit botamaka pour la mission moko accomplie na kati via moto ya momoni et na année moko boy sombolo maman nanga zala qui divinement averti que moi na o azana kati libumu na ye azala qui prophète ya momoni akenda ki ko consulter ba prophète parce que moi na koma iti na 10 mois moni batuni so botamaka na 9 mois mais balani au bazolanda le prophète Gédéon donc Moussa Nabino abotamaki na 10 mois tant complication kotaki et c'est là qui maman qui ko consulter ba prophète a qui ne ko consulter moi na oyo aza moi na to aza moi na te parce que ba minga nga balobaki des gens qui aza moi na te
Alors tant que consulter ba prophète ba ko yebisa que non mwana oyo aza na kati ya libumu aza kiste taza miomede mais aza prophète o akobotama pour accomplir mission moko boy oyo nzambe atindi na kati ya mokili yango wana nde le prophète ayaki kobotama et le prophète tanga abotamaki na l'hôpital ya liboso deuxième inauguration hôpital à maman Bobila dans bato bazana Kinshasa ba yebi donc prophète aza le premier né o abotama na kati hôpital ya maman Bobila dawa et ça la scandale même un président à l'époque à Simbaka bébé oyo ya Mosel Nabino le prophète Gédéon Kambi donc bébé wana ba Simbaka na inauguration parmi 3 bébés au basala ka inauguration hôpital ya maman Bobila dawa o ezali na ngaba côté ya Lemba donc moi natanga botama ki mystérieusement ba médecin ba lobi ki aza mwana te mais subitement moi na yeko botama liboso ya sage femme moko parce que ba médecin ba lobi déjà ba sala opération pour eza mwana te zakiste mais tant bango ba ke ba préparer ba ke de changer bilamba na bango ba kuti mwana botami na maboko ya sage femme donc ezalaki mystérieusement na botami mystérieusement donc ezalaki volontaire nzambe parce que na ki ko accomplir volonté nzambe après un moment donné na parcours nanga na se retrouva ki na mai donc na zindi na mai bato ba yebi bamboka ya mai ndenge ezalaka na bolobo mwana zinda na mwana ya 8 mois zindi na mai et donc moi il y a 8 mois dindi na mai donc baké ko bimona ye na mboka mususu kuna donc bimane mystère donc ozomona que non makambo ko lobeze belé par rapport ya ndenge nini na kutani na nzambe ndenge nini nzamba sali parce que prophète ayaka pour accomplir mission mais le monde des ténèbres va combattre toujours ba sakoli ba vrai prophète pour que ba accomplir mission a été mais le col azalaka na muto atindiye moi va empêcher missionnaires à la rater yango moni et puis kokoma na moment moko na se retrouva qui n'influence baninga balandiko bazolo na prophète parce que tous allons rappeler influencer na batu oyo to landaka nazaki influencer na ko se retrouver na kokoma musulman na kati ya mosquée 7e mairie balandiko bayebi mosquée 7e mairie prophète aki kokoma puna ba ko longolanga kombo ya Thierry oyo ba parents ba pesa kinga lokola héritier ba ko pesa nga kombo ya Moussa lokola Moïse mais tant on a commis kuna na 40e jour ndenge bato bazalaka na 40 na carême na 10 derniers jours ndenge na ko utana na personne Adonai nzamba ko apparaître na ngai na avant 10 derniers jours ya nemoko songolo ndesalaki que non wana bisika wapi nzamba apparaîtra nanga pour la première fois abisingana longwa bisika o nazali na kende ko longwa de l'autre côté alors il qui trouble moi ina expliquer ngo ezalaité même ba parents nanga ba comprendre ki te randa nga lokola mutu moko liboma parce que mutu na monaki na tikala ko mona été de prime en naissance mais naï comment naï apparaître nanga pour le bananga bima et na bima vers 4h du matin na mosquée à 7e mairie pour na kende ti na Kasavubu et ça qui un certain samedi na lala na zo trouble na Kasavubu mais na tongo nango dimanche l'esprit de Dieu zo le bananga mulimo Adonai Yoroche zo le bananga alobi mosali nanga bima kende l'église ozoyo kamakeleli et tant que nous avons dirigé, nous avons commencé l'église, nous avons dit na armée de victoire, parce que nous avons dit na Oche 55, makele l'église, nous avons dit na se retrouver dans les bosso, il y a armée de victoire. Et tant qu'on a commis, na côté l'homme de Dieu, l'archibishop Couchino Fernando, notre père, et na côté Azo l'obéla sur la foi. Tant na yuki koloyoka kolobela natina ya foi yango wana excita mémoire nanga et tungisa do et révolutionne foi nanga do foi nanga ezala ki révolutionner par rapport ya koyoka un homme de Dieu kolobela natina kondima nena ko comprendre biska wapi na banaki mission nanga etaki un prophète. Merci. J'espère que vous avez un théorie de témoignage. Dans la semaine, le temps de la émission, ils ont bandé sur le téléphone, moi, ma photo. Tout ça, déjà dans mon système internet parce que vous monde entier, tout à la biseau. Le taux mouline est à ma question. Bon, le taux oyo Nzambe a pesingai d'abord Papa Billy et Sengeli Naye Bisayo, Nandenge Batu Balobaka, qui est na 5 ministères. Parce que Batu Balobaka, Batu Balobi. Aux docteurs, aux pasteurs, aux apôtres, aux évangélistes et aux prophètes. Or, en réalité, le tom Moïsaka, mon tom Moïsa, il y a parole.
to bengami na ministère ya parole. La parole pire autant convenable. Ya monde le tomo oyo, le messager, le prophète de Gédéon, oyo aye nango na tango ya ye. Donc na bengami na le tomo ya parole. Parce que 5 ministères, oyo bandeko bazolo bato, libote zolo ba, eza badon pour l'édification de l'église. Eza badon. Oyo nzamba tchaki na kata église pour la édification. Mais bisonne so dans la mystère à parole. Parole des signes d'église. Mais les paroles n'est à fondation, parole n'est à base. Parole n'est à base. Parce que le loba bazolo ba, que non yo osa prophète. Yo osa prophète, yo osa pasteur. Mais nous tous on les a badon. Et ça va don papa Billy. Pour l'édification de l'église. Très bien. 12 ans déjà dans Kata Moussa est-ce que c'est facile de servir notre Seigneur Jésus-Christ jeune? Bon, nakoloba na balandi o bazola nanga papa Billy bisonde tozali awa un messager ou un prophète ou un serviteur de Dieu ou un abtob. Donc un ab c'est un prophète. Un prophète c'est qui d'abord? Mais prophète c'est un abtob. Un prophète c'est la bouche de Dieu. D'abord, prophète c'est Dieu lui-même. Prophète c'est un Dieu. Parce que Exode 7 et Zolobango, prophète Azanzambe. Aïbisi Mouché n'a établi Yozalanzambe. Prophète d'abord c'est un Dieu. Il y a un moment où tu vas comprendre qu'il y a un prophète. Mais comme ici, il y a un prophète. Tant que nous avons mis un prophète, c'est qu'il y a un Zambé. Parce que nous avons un coquille à Kolobanios, il y a un prophète, c'est un Dieu. C'est un interprète divin de la parole. Donc, tant que na Israël, tu vas consulter, nengi mama nanga, tant que mon équipe moi na commis na ba 10 mois et c'est qu'il n'a qu'une consulter. Na yeba, oh ya zakati nanga ba docteur bazolo beza kiste tes amions, ngana ke consulter, tant que consulter, ba ebisi et que non, oh yozobu, oh ya zana libumuno c'est un prophète. Donc c'est un Dieu, le prophète Azanzambe, nengi Exode 7 ezoloba. Très bien. Donc, bateau bazo benga le Seigneur Jésus-Christ, au bazo présenter le lobiso Jésus-Christ au Messie comme étant prophète, baza na lisumuté. Et loko esengeli na yebisa bango que Nzamba za prophète était. Donc Jésus n'est pas un prophète. Que Yaza prophète était. Yaza prophète. C'est un Dieu. Donc c'est un Nzamba azolo balelo que Yesu aza prophète aza na kati ya libunga. Que aza prophète était. C'est l'incréé créateur. Donc motoyo bah qu'il a été mais il y a qu'il a. C'est l'incréé créateur. Aza prophète était à établir un débat ou prophète pour na mission à chaque temps, à chaque âge, à baneko si c'était ma prophète né au temps de Moïse, à si c'était qui Moïse a lobi na sali on nzambe. So so kazo sala Moïse nzambe, il est pas à la nzambe, il est pas à la Dieu. A sali Moïse à la Dieu. Donc il est pas comme Dieu, il y a sa Dieu. Lui c'est l'incréé créateur. Kimbango était un prophète. Oh. Nenge batu balobaka. Branham était un prophète. Nenge batu balobaka. Alors Gédéon c'est un prophète, c'est un messager. D'abord on a le but des prophètes, Asa d'abord Nzambe. Parce que ceux qui ont tali malamu na 2 Samuel. Bible zoloba que tant bampate ya papa ya Saoul bungaki. Tant babani ko luka bazomo na ngote. Ba serviteur à Saoul balobi to ki ne ko consulter prophète moko Samuel. Azala kanamboka oyo. Ba ke ne ko consulter pourquoi ba yé ba bisika bampate bazali. Donc prophète azam messager. Azam muto azo mema sango ya tanaye. Parce que nous avons dit que le prophète a pour accomplir mission. Donc il y a un message. Il y a un message. Il y a un message. N'est-ce pas prophète Gédéon de l'Ambile? Il y a un message. Mais chaque prophète, n'y a pas un message. Papa Billy. Et ça, la mission, il y a un rétablissement.
Il y a un moment même à Brazzaville, à Kinshasa, tu as levé la rétablissement parce que tu as la taille à 4 bêtes. On a taille à 4 bêtes. Bible lobby qui est tant d'années la moni 4 bêtes. Azala qui est extrêmement dangereux. Et quand les 4 bêtes ayaki ko détruit nyonso, o etikalaki. Or rôle nanga et tant que le messager, tant que le prophète ndeba tu baso benga. Na yende pour na ko rétablir les 4 bêtes à bebisaki. Parce que les 4 bêtes à bebisaki nyonso, a bebisi loi est oyo biso na hébreu tozo benga a Torah, Bible, a bebisi loi. A BBC ton, les autres comme n'a pas calendrier, mon côté, les autres se retrouver à lundi, mais tant Moussou, les États-Unis, tous mardi déjà. Donc, loi, ils ont déjà détruit. Pourquoi? Parce qu'ils ont 4 mètres, il y a qui a détruit qui nous. Alors, rôle, il y a prophète, d'abord prophète Ayaka, n'a pas donné sur la prophète Ayaka, n'a mission naïe. Tant nous avons bâti n'a qu'un prophète. Prophète, il y a Ayaka, n'a mission naïe. Par rapport, il y a Oyunzambatindi. Et le prophète, au besoin dans le prophète Gédéon, au Azonimi, na capilla numéro 16, en diagonale, il y a ça de fait à mettre taureau. Toza na Brazzaville, na Rimankusu numéro 14, na nouvelle voie en combo. Moussala na bisotoye, il y a qu'au rétablir les 4 mébètes à Bébisa qui peut pas billy. Très bien. Tu sais, au prêcher biso pendant 5 minutes ou 7 minutes. Parce que le prophète va prophète des Arabes, il s'appelle. Pendant 7 minutes, et puis tu as une série à 5 questions, puis il va plutôt aussi cette émission. J'ai un micro. L'émission, elle est deux aïeux. Tu as la pose au thé à bisonner de l'eau. Shalom, shalom. Nabalanino Sobazolanda, le messager, le prophète Gédéon. Dans le but que shalom, et l'inkoloba, que l'inkola qui sa kimia ya Yehoshua ezala et panayo. Na inaibisa na batu nyonso bazolanda prophète. Prophète aza mutu oyo aza kaka azopesa ba prophétie te. Prophète aza mutu oyo azoyaka bazo consulter te, mais prophète c'est un interprète divin de Dieu. Donc okomo na nzambe na nzela prophète. Donc nzambe ba mona ka été mais ba komo na prophète. Ya moni ba to ba ne ko kine ko consulter prophète. Prophète a pu orienter yo. Prophète a pu orienter mboka. Prophète a pu sala nyonso. Parce que yenda sa interprète en Zambie. Yenda zo limbo la nyonso. Na ina loba na batu nyonso bazolanda prophète. Na ina bisip sayo ke rôle na biso. Tozana rôle, prophète azana rôle ya Eliezer. Ya ko préparer Rebecca na raconte ya Isaac. Parce que sur totali malam Rebecca aza mwasi oyo azalaki vierge agardaki virginité na ye jusqu'à ce qu'akobala pour que mobala connaître ye. Or église tant tozali et sengeli to yebe loko moko et sengeli to garder virginité na biso lokola ba 5 sages oyo bagardaki virginité na bango jusqu'à ce que na raconte nene bisa mutu moko o azona na prophète oyeba que bientôt le maître akoya kozwa nani akoya kozwa ba Rebecca oyo bakokutana na raconte na Isaac. Or Isaac il mange. Il y a Adonai Yehoshua. Oyo bino bozo benga Jésus-Christ de Nazareth. Mais biso tozo zonga notre authenticité parce que les salut vient de Juifs. Tozo benga Yehoshua. Bien aimé na batuni so bazolanda prophète. Na ina yebisa yo que esengeli o garder virginité. Parce que tant auto comme tant y apostasie. Apostasie c'est abandon de la foi. Batu babwa ki kondima parce que batu bake basambeli baoye baiso biska basambela te. Na ina yebisa yo mutu oyo azoluka nzambe lembaka te parce que lipa baluka kango. Rite tangu lipa ezalaki te na Moab, rite akenda koluka lipa na Bethlehem parce que tangu ayokaki mama bokilo na ye azosonga na mboka na ye Bethlehem. Obiso na ba Hébreu tozo benga Bethlehem. Tango azosonga na Bethlehem, Bible lobi que Rita s'attachaki na Naomi. Parce que Naomi aza il mange l'église. Aza il mange ensemble. Et sengeli na ba vrai ba s'attacher lokola Rite.
on s'attacher à mon tout mais on s'attacher à un vrai nabtob, un vrai prophète, un bon prophète. Parce que comme on a apostasie, on a apostasie, pour na bango moko mais bazolo bela moto atindi bangote toza na temps oyo bato sengeli balobela moto atindi yo parce que prophète aza lokola ambassadeur rôle na ye eza ko représenter moto atindi ye eza lokola le messager le prophète de Gédéon na ye komi lobelanga te mais na lobeli mission oyo nzamba tindinga na peuple Kinshasa na peuple Brazzaville na partout dans le monde de bisika nyoso bokolanda prophète. Nzambe apesi na mission ya ko rétablir oh le diable a bébé na kata vie na yo oh le diable a bébé qui na kata santé na yo na mboka na yo yeba que rôle ya ba prophète rôle ya prophète de Gédéon et ça ya ko rétablir pour que nyonso ezonga na ordre ya mona ina yebisa yo ko banga te soko kenda ki okutana ki na ba faux c'est tout à fait normal bandeko o bazola na prophète Gédéon parce que tous attendez ces monstres Bible lobi que balonaki ya malamu mais na katikata butu moina londi pe ya mabe c'est tout à fait normal tous ça na ya mabe parce que tous ça na ta apostasie tous ça na ta décimence mais loko sepeli singa tant au coup bakutani na le maître balobi to détruire nyoso na ya malamu na ya mabe le maître asekaki bango albi bo sala bongote botika yango nyoso kola ensemble yango moni lelo na ya mabe na ya malamu ebimi na ba prophète à malamu na ya mabe bimi pourquoi batu ba yebi ko différencier te mais attention ezana ba sekazom mais na kati na bango ba sekazomi ezalaki na 5 ans bazalaki sage na batu balozona na prophète Gédéon ezalaki na 5 ans bazalaki sage oh ba bazalaki sage ba gardaki virginité na bango na zo yebisa mutu o ya zona na prophète atokuta ina ba venturier mais yebaki ya malamu pe ba koya. Parce que de la même manière, maman oya zalaki na bazemi na zemi na bana mibale. Bible lobi ke tangu amoni koninga ne sali kati na ye, Bible lobi ke ake ko consulter ba prophète. Ba bise kati na yo deux nations bazali. Esaü na Jacob. Mais Zamba lobi na poni nanga Jacob oya mibale, mais Esaü na boye. Mais or, loi ya nature ezalaki esengelaki papa pambola mwana ya liboso. Yango neye bisayo ya mabe ya kaka liboso même Esaü abotamaki liboso mais Bible soloba tangu Esaü abotami oya mibale nde asimbaki na talon Jacob asimbaki Esaü na talon pour n'olobani parce que yende mutazaki na pouvoir au talon eza pouvoir pour que nzamba peso banguna osala bango binyatelo il faut zala na force ya talon ya moni Jacob azwaki talon et Esaü pour maman zaki na mystère mais mystère wana papa zalaki na ngote mais mystère wana zalaki na maman on attend ya pourquoi otozali et sengeli mystère ezalani na kati ensemble pour que va préparer rencontre ya mwasi libala na mobala libala oyo atika ki okende ko bongisi le sika na ina yebisa yo ke nzamba osaela yo quel que soit le diable a détruit tout a détruit vie na on a malade ya moni toza na ba témoignage ya makambo nzamba so sala na loto monanga pourquoi parce que roi la prophète des atekaka et sengeli batu ba mona miracle non mais on les a ba signe ouais pour accompagner pour talisa que aza vrai un bon prophète. Merci beaucoup papa. Très bien. Nous avons une question c'est signe parce que nous sommes côté si mission déjà ils sont terribles, ils sont même mis sur la dimension spirituelle. Non, là, ça, ils vont faire la bio. Comprendre, on a tiré la autant, on ne peut pas comprendre. Dani, ils ont un mouton dans l'hôpital, ils ont un mouton dans la prison, ils ont un mouton dans la prison, ils ont un collé sous ma scie, alors qu'on ici, dans la ville. Soit qu'ils ont encore la chance de venir, tu vois, comme il y a la Tonazoloba, na batunyo soko bazi occasion ya kolanda le messager le prophète de Gédéon Pangokambi. Na dit que to komi na temps il y a des semences bat bazoy ba bisika ba kendete. Mais na ebisho ya malamu izali. Amen. Ce que kutana na prière o epesa une solution ti mais ya malamu izali. Na ina yebisa mutu o ya zonyo kwama parce que rôle ya 4e bêtise wana ko détruire nyoso. Aux hommes de l'élo, ils ont détruit, ils ont détruit. Namboka, ils ont détruit.
na ba santé ba tout ils a détruit na ba mariage nyos ils a détruit rôle ya Satan ils a pour détruire nyos mais na yé quatrième bête de Satan, quatrième bête de le diable ouais, quatrième bête de le diable a détruit nyos a détruit temps a détruit ba vie a détruit nyos même na mboka mais sengeli rétablissement salama amen. Il y a une parole non amémelio et sa solution. Il y a une Bible zolo batanga kota ina kata temple akuta ki désordre mais asima ki fimu. Abeta ki fimu pour que peuple zonga parce que peuple kota est déjà carrément. Na ina yebisa na mwasi o azola nanga na mobile zolo nanga. Nzambe akoyeba na kokota likambo na yo rétablissement et ko salama. Na moma o ka ko yozola nanga. Na moma ka o yozola na maloba nzambe. Parce que Oyo Nazoloba, je suis un ambassadeur. Nazo représenté comme moto à Tininga. N'a comme un message à rétablissement, mais aussi vous allez rétablir la vie. Un numéro de contact. Le numéro du prophète Ezali plus 243 89 97 50. Le numéro du prophète Ezali plus 243 89 97 51 071. Bat o balingi baya na ensemble biska wapi tozali na éternel ici de Kinshasa, ils na Capella en croisement il y a Capella chaussée de Kimonza Capella en diagonale de ça de fête à mettre taureau na Brazzaville tozali na Rimankusu numéro 14 na nouvelle voie en combo biska wapi ensemble à Brazzaville direction Ezali. Merci. Il s'appelle le prophète Gédéon Pangou. Là il est discuté sur le rétablissement dans le ministère, à l'obéir rôle et puis mission et un prophète. On ne juge pas un prophète de lui-même, mais nous jugeons un prophète par rapport à ce qui sort de sa bouche. Il nous a introduit sur le plan spirituel, nous a prêché, il nous a rétabli aujourd'hui, là où l'espoir était enlevé, espoir et zongi, là où la maladie a pris corps. La maladie a disparu parce que cet homme dédié, c'est un homme de parole. Il est comme l'archibishop Coutinho Fernando lorsqu'il prêche. Il y a des arbres qui bougent, il y a la forêt qui dérange la chaleur. Il s'appelle le prophète Gédéon. Quant à moi, je vous dis merci. Je remercie l'archibishop Coutinho Fernando, je remercie ma mémie, je remercie le visionnaire Papa Alpha, je remercie maman Hortense qui a coupé depuis Irlande, je remercie Bassal Yanza mené aujourd'hui à Poto, il y a États-Unis, il y a Atlanta, il y a Amérique, il y a République démocratique du Congo, il y a RDC, c'est la première émission de ça on a prophète, Tobanola net une église parce que tu as dit parole par rapport à tout ce qui nous a prêché aujourd'hui. J'ai dit merci, merci Dani. Merci. Restez scotché et cimenté. Ciao. On peut se mettre debout. On peut se servir. Nabelelio Zambe Ozaliawa Emae Mobali Kitoko Emae Mopesi na kimya Emelanane Papa soki na bineli yote na kobine